Salut et bienvenue sur clebooriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndenaeb Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Tozali Kolobela. Toujours, Boyebi que 5 minutes, Ezali éducation civique. Donc, Tolandelaka, Makambounio, surtout au président Nabiso, Azali Kosala, Po Namboka. Pour Congolais, a commis yemoko comme un civique, Congolais yemoko a commis comme ça amnésique. Il y a 5 minutes et ça on a pour na ça. Ba Congolais nyo surtout cours il y a éducation civique. Congolais et belé bazali sima il y a président nabiso Fachi Beton minorité car bazali ko comprendre était ba misusu bazali na bango ko comprendre mais bazali ko ça semblant ya ko comprendre était mais kalate batu nyoso tu moye ba wanga negoza susute bako tandama na molongo esika biso tozali parce que biso to si to comprena ki na biso bien avant boyebi ke na kelasi professeur azo pesa cours ou bien instituteur na kelasi ba misusu ba comprenaka difficilement ba misusu ba comprenaka facilement et on monaka les premiers azalaka les deuxième les troisième tina l'échec azalaka. Si vous biso tozaba na mayele to comprena ki ke avec Fachi Beton ako mema biso et sika ya malamu mboka na biso et ko tombwama mboka na biso et ko koma na respect oyo esengeli et koma parce que tozali mboka ya munene. 5 minutes à lelo tokolobela bino audit oyo président de la République baloba ki ngo na conseil de ministres oyo suka. Parce que Batebele, Bakandisarale Msusu, Félix Antoine Tshisekedi, Azoe Bamakambute, ou bien Félix Tshisekedi, Azayuma, ou bien Félix Tshisekedi, Azo Salananko, mais Bouye ba Félix Antoine Tshisekedi, Amemaka Makambunaye, Malembe, sûrement. N'a pas si exemple. Il y a une élection présidentielle, bon, mon élection présidentielle, machine à voter, ou machine à voler, machine boyer, donc, fayoulou, donc, position exacte, donc, pour Azolo, Bamakamoko, incompréhensif, n'éviter ceux qui, n'attiennent à beaucoup de bestrebo, mon a fayoulou, Makampabanda, Koloba, avant l'élection présidentielle, n'enga bandoko, le machine à voler, machine à voter, wana, à sale la yangote, makambuku to aloba, ce que l'on dit, donc heureusement que le président Botozo était, parce que bando a rosala ke ba ya beti discours, ba tu na salle pour comprendre makambazo lobate. Bouyo kana nous oyo fayulu aloba concernant machine à voter au ezalaki a lingaki yangote mais alobi a lingite a rosala boete. Donc makamuneza ambigu, donc makamuneza donc mutumoko loba makamoko boy, ba tuku tu bazo comprendre. Bolanda nan oyo fayulu aloba. Élection, oui, mais sans machine à voter. Mais élection est qu'on salema té. Toko tika té élection est salema sans qui bâtit machine à voter wana. Toko tika yangote. Et nous ne boycottons pas. Toko boycotter ba élection té. Mais toko kende na ba élection té. Toko tika pété nanga asali sa ba élection na mboka wana avec machine à voter. C'est deux choses différentes. Donc na banza boyinga malamu. Donc, binomo bolandi, donc, fayu la boya ki machine à voter, mais nasuka na yango, akenda, a voter na machine wana kaka, et puis a réclamera ke a gagné na machine wana kaka. Yé mutalinga ki machine wana, talubi machine les a volé. Mais si yo o réclamera ke o gagné na machine wana, monika ke donc, incompréhension ezali, donc, ils ont concordé te na makambunaye. Mais président de la République na biso Fachi Beton, ya on a epsi binoye akendaka makamunaye malembe soko za cardiaque lemso ko zo crise avec Fachi parce que Fachi soki azana likambuna ye a lobby boye bake eko salema et puis naza ko yebisa bino boye bake makamunyo surtout Fachi président Fachi alobaka soki a lobby yango akosala yango président Fachi aza teti ko leka papa Tshisekedi. Donc, ce qui a été fait, ce qui a lobby likambo, makambo tout oyo, azobeta na ba discours, oyo azolo bango na
ba congolais boye ba ke ekosalema président Fachi bomoni ndenge asilisa kanambe baboule asilisa ye mayele donc asilisa ye bula mema eti na sukati na mira makwanza donc avandisi parce que Fachi ka tomba bimisi idole parce que kanambe bandoko lingo bimisa ba idole moko po opposition et ça la élection te po ya zwa nzela ki alobake non nga na lingi ba élection opposition lingi ba élection te tant Félix a timbelier parce que Félix a timba a lobby avec ou machine à voter to kende na ba élection bon monaki bato ba kende na ba élection donc Fayulu andimaki yango abandaki ko ndimane na katimini me na miso baba na bato abandoko ndimate muzito andimake bo yoka bino moko na kozongisela bino susu boyoka muzitu oyo alobaki po alobaki ke Félix Antoine Tshisekedi azali garçon moko honnête ayebisa bango dès le départ et kozala bo po comprendre que Fachi Beton a changé de discours te boyoka bino moko ndenge Fachi ke azali honnête mais lelo ba changer langage bino moko muzitu ye moko ndenge andimaki Félix Antoine Tshisekedi. Les discussions, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Donc, bino moko boto landa, donc Monique, bateau lelo ba changer langage, mais Félix Antoine Tshisekedi a changé langage. Appelé à avoir des coalitions, étant donné que vous n'avez pas de coalitions. Ça, c'est les Congolais qui vont décider. Si les Congolais décident que demain nous ayons comme allié de coalition le PPRD, mais nous serons obligés d'oublier toutes les frustrations que nous avons connues et d'aller aux affaires avec le PPRD. Quoique je rectifie quand même, il faudrait que l'UDPS tient vraiment à un état de droit. Notre combat, c'est l'instauration d'un état de droit. Et moi, j'en profite ici pour dire que j'insiste pour que les cadres de demain, les dirigeants de demain ne soient pas des gens qui ont été mêlés à la mégestion. Et donc, quel que soit notre allié de coalition, si jamais le peuple le décide ainsi, eh ben, il devra se débarrasser de tous les mauvais gestionnaires. Ou bien ils seront rattrapés par la justice et mis en prison. Parce qu'il faut que dans ce pays, on mette fin à la corruption, il faut. Comme disait le président de la République dans son discours, mais malheureusement ça n'a jamais été suivi des faits, il faut que les prisons se remplissent, parce que les prisons doivent se remplir. Il y a trop de corruption dans ce pays qui est la véritable gangrène qui empêche le développement de ce pays. Langage Nayazalaki Nango, Yangwana Memitina Souk, Aloba avec ou sans machine à voter. Tokene élection bomoni a kena na élection ti amema FCC Kanambe na mira makwanza pe a gagné élection sikoyo bato belé bazali koloba makambe belé oh donc Fachi Beton azoro mona bato bazako yiba bato bazo sala boye mais boye bake Fachi Beton lobaki ye muta ko kanga bato te bato bako kanga mana justice ya ngona bomoni ndenge salami ba magistrat ba changer bango ba makambutu et vandi pona ko préparer ndengi justice na biso ekozala parce que lisolo oya ba magistrat c'est l'équipe metoko betela ngo c'était na émission ezali koya parce que bato musu bazalo ko bo bazongisi kaka bato akala bazani non idolo oyo ba magistrat oyo bazui ezali idolo ya le peuple d'abord idolo ya président Félix Antoine Tshisekedi parce que l'exemple vient en haut soki mutali kolo azo sala mabete batu ya se moye ba sala mabe kozala te bomoni audit bimi bozali ko mona bomona ki yango balobaki yango na conseil des ministres na tcheli bino bozomona papier ya audit ndengi ba sengi penza et salama siko longa na zuza bino bozala calme na epseki bino ke ne mission legaki nazalaki ya ko sepela pour na solo la qui pour biso tozora ba information te ke bimi na internet bozuba palpite ne moso bolobi biso tozora information à la source soki to lobi likambo boyeba ke to yebi makambo oyo ko salema ata to ko lem suko makiyango parce que nyo surtout iloba makana télévision te mais boyeba ke soki
Likambo bimi bozala calme, bozila 5 minutes avec César Ngadi, avec les grands prêtres César Ngadi, Cléboa 5 minutes, tout le monde est d'accord sur le lobby. Yangwana bomona rake bato belé, mais tema na bango kitara soki balandi 5 minutes avec César Ngadi. Audit et bimi ezo salema awa. Président de la République a rokanga mutute. Donc et comme il y a justice, mais nazali koyebisa ba fa quoi, oh nyo surtout bazali pembeni ya président de la République. Oh, nous sommes aza fa quoi tozana tina rotanga ba kombote peuple congolais azali ko yeba à qui nous faisons allusion ba fa quoi bazé belé na ba misusu ba melama boyeba ke mikolo na bino komi ya kotanga parce que Félix Antoine Tshisekedi aza yumate aza mbendrete Félix Antoine Tshisekedi aza noko yaya donc akozwa bino na ba jemoko boye Tiboro ya bokomi suka contre mi olingo yo lo bababi ah ezangate kende yo moko kuna kosamba na justice yango ekoleka boy parce que na kati audit wana ba société oyo nyoso tout oyo basale ba misala ba so de mouton banzela bako mema masolo na bango nyoso tout bakolakisa ba papier na bango ndenge bazwaki ba marché wana bakotala société oyo ezali ya nani ya donc audit oyebi ndenge audit ezalaka audit donc ezache kudute donc bino moko boy imaginer la suite ndenge bato bakozwama na kati ya masolo wana parce que tant bango bazosala masolo wana bazokanisa Félix Antoine Tshisekedi za mbendo be ayebi makambo wana te Félix Antoine Tshisekedi aza mwana poto donc atiki omoni makambo susu mona batiki yo osala na makambo mona kateke awata na bapoto a osala démarche moko boy OK boy na biwa mindele basengi yo osala boy batiki yo keti na suka après ba osengo papier moko boy bazongiso na sima siko papier no soko lobaki ube ozalaki na moto suka wa yango nde makambo koleka siko yo na ebisaki bino na 2020 bisengo na kati ya mboka na biso elengi na politique ekokota pour ba fa quoi ba komi na suka donc parce que makambo ya kala ezali makambo yo na pays na biso oyo ya Félix Antoine Tshisekedi te ezali le peuple d'abord donc ezali te kendenge ezalaki donc peuple assez donc na peuple likolo do bomona bino moko boso babandaki ke bake ko débarquer bato lokola ba shadaki bakitisi bango na ba avion donc makambo ndenge wana esala makate et bandaki ko salama jamais avec Kanambe pour bomonake mboka na biso makambo ezali neti ya kalate donc vraiment audit ezako salema audit wana après yango beaucoup mona comment ba tête ezala tomber donc ba ngomo ko place baza ba fa quoi bazo mona on dirait ba dinda na sa mabele mais Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton ako sepelisa peuple congolais. Ako sepelisa peuple congolais. Donc vraiment avant tout développer ma solo et puis to kende ko senga ba partenaire na biso. Donc to kota pe na ba sujet musu parce que to za nango mi balé. Donc vraiment nazali ko présenter ba condoléances nangai vraiment les plus attristés na famille ya ba artiste ya mboka na biso en particulier ba artiste comédien boyebi ke mboka na biso to witi ko bungisa artiste comédien munene na kombo ya Dadi Dikambala oyemoka bandaki ko mibenga so kitomina donc artiste munene donc awiti ko tika biso ndenge bino moko et surprendre batu donc to bano mona zaki na état santé mo zaki bien te akomika moi malamu mais boyebi ke atiki biso vraiment ezali passe na motema na minute yo donc les grands réalisateurs il y a le choix mi boyebi ke a travaillé mingi na ba artiste comédien donc vraiment à présenter ba condoléances na ye vraiment parce que azali penza mutu a travaillé na ye mingi donc azali na état moko vraiment ya bien te donc vraiment de tolbaka nzambe mutu apesaka ye pe mutu azwaka mais eloka tokoki koloba tofundi mutu te baartiste comédien bino moko boboule soki tolobi oh donc 5 minutes ezozala contre na ndenge bato bazoyede bato toboyi te
soki penza bato yango balingaki baede bino efale basala tout que droit d'auteur ya baartiste musicien ya baartiste comédien ezala bien mpo bavivaka bien mais tokóma na assistance sociale azalaka na ye oyo soki moto akufi ayaka donc sikoyo toyebi te ke avant motu akufa efale boedaka avant bato bakufa boyaka kaka te ke na lere matanga tolobi eloko te mais boboule parce que bozokufa trop ntango bainvitaka bino biloko boliaka kuna na bamasanga bomelaka kuna bobulaka tolobi eloko te donc ezali période ya mawa toza na mawa toprésente bacondoléance na biso donc eza vraiment pasi na mawa na motema mais bobulaka bolelaka kaka te na suka mais bobulaka boyebaka bamakambo mosusu wana ezozwa bino ezali kowita wapi toujours na bamawa kaka eloko ezopesa biso mawa sikoyo tozali awa donc lelo ça fait je pense que une semaine et demie diaspora donc na libanda chaîne nationale na kombo ya RTNC ezali kolakisa te ezali kolakisa te mpona ntina nini donc ntina ezali ke droit ya satellite oyo donc satellite oyo etindaka ke diffuse awa na diaspora na bapoto na en dehors ya mboka na biso totalaka RTNC parce que RTNC koma elengi neti télévision neti tozotala neti batélévision mindele donc à partir à présent na biso Félix Antoine Tshisekedi akolisa donc démocratie donc eloko to elegisaka na RTNC elekaka ezala opposant ezala bato pouvoir donc yango na RTNC vraiment et koma penza kotala makosakana te mais ezali kolakisa te ça fait maintenant presque 2 semaines parce que mbongo bafuti te ya retransmission par satellite yango tozali kosenga na bakonzi toyebi ke balandaka émission batalela nanu biso likambo oyo parce que bamboka mike totia Rwanda Burundi bamboka soko Lesotho bamboka mike tozali kotala lelo totali Congo Brazzaville bazali kotala donc biso pays munene neti biso tozanga mbongo ya kofuta satellite est-ce que ezali normal donc ezali loko moko ezali le mususu kuna bazali koyeba te biso ana bapoto tozali kotala RTNC ça fait 2 semaines et puis toyeba ke week-end au président de la République akopesa meeting na ye na stade de Martyrs vous vous rendez compte que biso o tozali banda tokolanda ngo en direct ezali normal te yango tozali ko senga na bakonzi batalela biso likambo avant meeting ya président Fachi Beton na stade biso peto zo occasion totala yango en direct donc oluka moyen que bafuta droit oyo ya satellite ndenge emetaka awa na poto biso tout totala RTNC parce que RTNC to koma kotala yango vraiment to mesana yango et puis surtout que to yebi que président na biso Fachi Beton il faut to landa en live en direct ndenge akosolola na bakinois na stade de Martyrs. Donc avant de continuer vous allez marquer pause publicitaire, partenariat, Nabusso oblige. Donc vraiment, vous allez côté cabine Bolanda. Donc le grand traiteur Romain Ilunga, Nakata à Bruxelles. Et puis Sepela TV, donc décodeur OEP Sarabatu et Sengo, Soki Bosombi Yango parce que Ezali Nyo surtout Romain Ilunga, na Sepela TV, Ezali Biloko ya Banamboka. Bolanda, ba bande publicitaire OEP proposé Bino. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et
le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc binomo boitolanda ba partenaire na biso tozobenga ba partenaire à vie. Donc ezali Romain Ilunga le grand traiteur ndenge na psa bino ka bozo ba risque était na ba fête na bino ya mariage et anniversaire. Nyoso tout etangami feti bo benga ba professionnel neti Romain Ilunga. Donc tozo ba retour moka malamu ba tutu ba osala appel na le grand traiteur Romain Ilunga ba zozo satisfaction na bango à 100%. Donc toujours suivi na Sepela TV, donc ça fait belle urette que tous allez na bango en partenariat. Donc Sepela TV zali décoder aux un avantage nango zali oko bimana yango et sikato ke ina monde entier aux yeux yango zamuke au tiata na poche au tambo nango parce que ba décoder wa mindele to zango na ndaku donc ezaka po na ndaku mais wana ya Sepela TV oko zwa yango au tamboli na yango partout et sika internet ezali au branché au tala ba image ba émission surtout donc ma solo tout ya kito bato ba sport ba komona musique ba komona théâtre ba komona nyoso tout oyo et pesaka bilengi na peuple congolais ezali kuna na kati et puis na image moko numérique na son numérique donc vraiment ezaka neti ozotala ba image au total ya poto donc vraiment consommons congolais yango wana ezali leitmotiv na biso na 5 minutes to salaka po congolais alinga muningane congolais soka sali likambo a tiama boko parce que to monaka congolais to linganité donc yangwana makambo to bandoko lobela parce que batebele ba comprenaka Félix Antoine Tshisekedi parce que bakansaka makambo tu il faut mbango parce que congolais koma pressé na makambo tu na makambo le cas depuis Mobutu balingi Félix asuki sango kaka asi sango kaka obukaka ya un an kaka à peine sikoyo courant beba bandaka la basinga neza depuis époque coloniale ba mai ba tio na depuis époque coloniale le lobo to mona kef ba cause sala mapona ba courant et kende malamu ba mai et kende malamu tout ça ezali makambo mo il faut kende malembe audit salami est-ce que possible mona na lera kanambe audit et sale mapenza et salama et sale makate mais et salami et kozo salama donc bah grand fa quoi parce que makambo les ara déjà yo yibi déjà te o yibi déjà o yiba donc bazo kanga yo penza siko penza ba yena ba preuve tala botala parce que on va pas se voiler la face, on va pas faire la fine bouche ba saut des moutons ba makambo belé oyo présent à salaki na programme na 100 jours et salami ndengi présent à l'ingake salamate parce que bah débloquer qui bambongo mais bambongo wana et monanité tout ça à cause ya ba fa quoi oyo bazali tout autour ya président de la République oyo bazoko kanisake président de la République aye wana pour s'enrichir OK boule ya papa Tshisekedi au président de la République azali ko mema ezali wana te ezali le peuple d'abord mais bah non on dit c'est qui mais chaque chose a sa fin.
donc makambo nyonso to ezalaka na ebandeli mpe na suka bafakwa bakomi na suka soki tolobela kaka bafakwa bato ebele balobelaka kaka ke o yuma azwa bamilio bamonaka kaka ke fakwa aza kaka yuma mais grand fakwa oyo aleki yuma wana bato babulaka ye te. Martin Kabwelulu ministre mine abanda depuis Kanamba banda sala ba mandat tout ya Kanambe donc ye ayiba koleka yuma donc ye na minute aza milliardaire mais bato babulaka ye te. Yuma abima ye peza fakwa mais fakwa au niveau ezali ministre mine wana balongola été donc ba contrat tout ya ba minéraux na biso bankambu tout donc ye grand fakwa Kabwelulu wana donc milliardaire na minute mais bato babulaka été donc vraiment boye bake bato tout wana bazako sambwa kalate parce que donc bato bazomona on est tigé tant ba kotisi masolo ba magistrat ba longoli bango ezali pour ba préparer nzele comme malamu mais bato bamona on est dit c'est qui mais Fachi Beton et psaki bino ke année au 2020 ezali année ya ba action ezali jeté dans tous les domaines donc bo zala calme ndenge na psaki bino prenez votre mal en patience donc tous à la calme eza netika ozu malade omeli kisi et aussi la mbala moko te faut zo temps pour ici là donc congolais tous à la calme Félix Antoine Tshisekedi président na biso Fachi Beton azaneti yo neti ngai donc makambo tout bino bozo boule yepe azali ko boule yango donc vraiment lelo to beta ki c'était émission lelo ezalaki pour te expliquer tout stratégie ya président de la République pour bato mususu bazo kansa au président de la République bino bozo libanda bozo boule makambo o bozo boule bino bokansi président na biso Félix Antoine Tshisekedi de Fachi Beton azo boule angote libande za katité li azana kati bino bokansi donc bino bozana souci koleka président Félix Antoine Tshisekedi boyebiki azali mwana ya papa Tshisekedi ako jamais ko trahir biso alobango na ba adresse na ye na ba Londres na ba Paris na ba Belgique ako trahir te parce qu'il faut lande idolo ya papa na ye. Donc bino boye donc Félix baoki passe pour bazwa pouvoir Félix aye bino bozo sala babiloko on dirait donc boyaki bokanela ki yango mais tokomi na suka tokomi na suka donc bokokanga moko ezali j'écoute tout donc vraiment ndenge na epsaki bino ke nazaki na sengo parce que Fachi Beton ako sepilisa batu Fachi Beton ako sepilisa peuple congolais. Donc vraiment eloko yangona lelo il fallait to beta c'était donc ba grand fakwa na ebisi bino su o azali fakwa ebi déjà kazali fakwa ayeba ka okangama pays wana eza susu ndenga kalate donc numéro 1 azo yiba na CP batu tout bazali ko yiba donc eza susu ndenga wana te parce que numéro 1 azo kena ndenga logique donc batu bazana sena epe il faut balanda logique ndenga yazo kende donc to komi presque na souka émission na biso ndenge na epsaka bino que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Je reste toujours friand de vos suggestions, observations, même critiques. N'hésitez donc pas à me les faire parvenir directement sur notre compte YouTube ainsi que sur notre site cleboaoriginal.com. Boyebika que ceux qui tokomi na suka émission na biso to mankaka jamais ko remercier ezali loko moto sala rango po biso to tunaki bino bolobaki non ekoki ko silate yango no moni to sala rango et puis bato to sala kana bango wana to pesaka bango ba mbote ba remercier parce que ba ide mususu o to zwaka na kati émission e 8 rapé pas bato wana et puis bango ba ye baraté donc to sala bango ezali neti donc et loko moko e sala ngai plaisir na seplisa batu ezali marque moko ya reconnaissance ngai envers bato batala ngai yango no mona ke na remercier ka bango donc boyebi toujours na bandaka na honorable député indéboulonnable Ziko Mayele député oyo azali na motema malamu parce que soko azali motema malamu azali motema malamu soko azali motema mabe azali motema mabe donc eko changer loko moko te donc le député indéboulonnable Ziko Mayele merci na nyoso to sala rapport na mboka na yo ainsi que o nyoso to au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati ya Londres boyebi Londres vraiment ezali esika oyo président de la République a s'adressa ki na mboka mobimba ya ba congolais kuna na Lingala et puis a matisa ki ton
abetaki penza ba clé boa et monanaki donc soki naza kolobela makambo à Londres na kolobela mutu nanga za kuna José Kano ki kakamene merci à trop nakei merci à trop na nyo surtout ça la 5 minutes avec César Ngadi donc toujours na kati à Londres na ko bossa naka jamais pe na ko bossa naka jamais le maître des maîtres Maître Wera Mukuna, donc vraiment, tous qui bien président de la République, sécurité, tous bien, bisoto, tous bien, grâce à Maître Wera Mukuna, donc jamais toko, bossanakaye, na 4 à 5 minutes, puis azalaka na 4 à 5 minutes, na nyosotu azalaka na 5 minutes avec César Ngadi toko, pesambote awana Île-de-France, na mamu Adel Yombo, maman Oyo, azana ba association, ba ONG, donc à qui para bana tout. Bana o bazali rejeté na ba foyer na ba place nyo surtout hier à récupérer bango alia kana bango sika moko aidara bango donc Maman Adel Yombo merci na nyo surtout au salaka pour na mboka na yo pe na 5 minutes avec César Ngadi tokei siko na kati ya Lille pour na kopesa mbote na la petite Nacha Lukombo azali mwana ya bakoto yo mais loko makabiso aza mwana bakoto mais na motema on dira botama na kati ya Kisasa ou bien na Congo oh akoyo za na babula bana poto to mona donc kuna ebika ke ba parane ba botama kuna apemane awa don boule mais ya comme ça boule penza qu'il faut à s'installer ne kuna na kin ndengi Félix Antoine Tshisekedi komi kuna donc il faut lier ba ouverture donc merci à trop la petite Nacha Lukombo na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc si on a zali ko pesa molandi munene ya 5 minutes Guilhem Massa azalaki na Tunisie à Sisi Bachik n'est quoi Zungi na Kin donc Guilhem Massa donc à partir de Kin donc à 25 solo à 5 minutes avec César Ngadi donc Guilhem Massa merci à trop na nyosoto sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na tikeli na kati ya Kisasa pona kopesa mama social so ba bengo mama social donc ozali seke motema malamu et darabato ozali motema malamu parce que mama social e kopesa maka boité tozali kopesa mbote na Nikinyanga mama social donc merci na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi na Seine-et-Marne na département na biso plus précisément na kati ya Melun pour na kopesa mama Amena azali mama ya UDPS mama o azali na sima ya Félix Antoine Tshisekedi parce qu'aza sûr na Félix Antoine Tshisekedi akomema biso nesika malamu donc mama Amena merci na surtout au salaka po na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi to kozonga susu na Val de Fontenay pour na kopesa Stéphane Jokol azali muto kati ya bureau donc Stéphane Jokol le bureau doit fonctionner à merveille Stéphane Jokol merci na surtout au salaka po na 5 minutes avec César Ngadi na ko bagisa mutu moko donc ya azali mutu ya mayele parce que ba congolais belé total raka côté négatif mais na kati ya Congo bato mayele bazali donc bato mayele bazali ope bazali na sima ya Félix Antoine Tshisekedi nazali ko pesa mbote na le grand écrivain Jean-Louis Chimbalanga donc salaranga sengo namona muto mayele netuyo azali na kati ya communauté na biso donc monsieur Jean-Louis Chimbalanga merci à trop na surtout au salaka parce que vous allez mutupe landaka 5 minutes avec César Ngadi et puis na surtout au salaka pour namboka nao parce que au sala livre pour na papa nabiso Etienne Tshisekedi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe akozwama solo na mbunchu penadikosi. À très bientôt.